Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Maniqué de John. Oui, maniqué soga yebal amiye belaka. Maniqué de John soga miye belaka. Soki maniqué de John amiye belaka. Mais nga ki mané na poto. Je vous dis. Non c'est pas prophétie moko boye maman moko abimisaka que maniqué kozonga na kinte soki ozongi na kina okokufa eloko boye kokomela yo patati patata na sala ka mpe émission awa et maniqué aleka na émission pona koloba ke ngana kimpa vita nga muto kosanga eloko moko te ngana kimpa vita soki ndenge nini yango mama wana za soki ndenge nini yango baloba na Bible prophétie nyonso eza ya ko négliger te eza mususu omoni yango boye o examiner na otali eza ya malamu to eza ya mabe meka mpe ko examiner au lieu ya yo koboya parce que to mona eza bato mususu bakufa na tête dure mais c'est likambo ete ngai sange loko te tout ce qui est révélé condamné par la prière est condamné tout ce qui est révélé est condamné c'est condamné par la prière. Ils sont condamnés par hasard, par la prière. Qu'est-ce qui est arrivé à Maniqué? Après qu'on a Maniqué la poto, apparemment, rébité, hein? Bah, doit filmer par-ci, par-là, Matamoto va filmer, Azonga va filmer. Parce que Maniqué, Aza star, Aza chroniqueur, n'a bien porte-parole, n'a bien nan. Mais Maniqué, a yé une communauté congolaise. Alors, vidéo non chez les bino bon on de Jésus sur qui l'année ça n'a pas si et ça n'a pas si na moni Maniqué bazo filmer aza so ramati na moto ba filmer Maniqué aza so qui atambo na nzela ba filmer Maniqué quelque part bon mon vidéo on a déjà so tambola quelque part de bazo filmer pour na batu ba mo nango c'est l'humiliation. Biso to yebi que non mutu so auti poto batu ne ba yoka so en fait nde batu ba raisonnaka so ki mutu auti poto aye Congo donc talaka poto donc il faut aye vraiment il faut ça so ki ndenge nini mais Maniqué auti poto aye to monieka na moto batu ba filmer jusque là jusque là tout le monde a Maniqué na ba moto Maniqué a na ba moto Maniqué a tambo aka makolo bota no vidéo zo circuler wana oki ya fanti bona tele vidéo selinga pasi a tambo ne makolo zo ken oui aza mutu azana makamuna zo sala aza pena stress na zo sala mais ba Maniqué na ba kombo ba sala ba kino wana Maniqué aza mutu ba filmer na nzela boité na normal. Non, pas mission Maniqué. Nga na sala une émission une fois, na sala na ye émission une fois. Na kin. Et na kenda kin pas Mike Lokamba. Na plateau kuta Mike Lokamba na bandal wana. Na sali une émission Maniqué azo insister. Nga na soki $20 $30. Soki $30 exacté dans ça $20. Ce qui $20 exacté dans ça la émission T à boya bout na comment comprendre et pourtant tu connais bien des mecs lokamba habité oza mutu na odi oza mutu na zoka $10 nazaka na $10 pour tout ça l'émission na ye T à boya te so bona kenanga na no ça te ngala fa na pas $10 ta ba grima ça sala na so ki boye biete nga pe na tala ka nga pe na ko insister te na bi OK c'est bon so ka boy c'est pas la fin du monde wana ba sira na kutu wana kutu nazo luka no chaîne kutu nazo luka ta na matisa ta mwa ba abonné
nde mec loka même sabité o aza cher non na monika muta changer te wa cher na o tu Afrique d'ici mona jube kele moi c'est mwindu akomo kumisa ngana c'est ndenge to sala émission. Cela veut dire que manike na mukolo soka zumbongo za pas moins de $50. Nebe mission nyonso ba invitaka ye wana manike asalisaka bato mulongo. Ba journaliste ba oza ba sa émission mbongo. Manike je n'ai pas dit que manike a vivre en pauvreté, je ne sais pas. Parce que yemoko a ebisa biso que azana ba locataire oye par mois azwaka $800. Na ba locataire na ana chantier a otongisa. Nde biso toyoka. Azana chantier na oye moko aloba. Alors, comment on a des baso filmé boy a otambo na nzela wana baso filmé pour na batu quelque part c'est l'humiliation. Batu mususu na ba commentaire baso loba ozui. Ba fali aza muto kofinga te. Yo ndongo zo ofingi fali olongwe pa fali okanisa ke kolongwa nyonso. Olongwe en fait ozongi kaka ndengo ya kiwaki polele kozonga polele. Okokena makambo fali te. Wana eza ba commentaire ya bato. Ba commentaire bato mi ba wi ke non te fali a commissie boye. Fali déjà zoye déjà étoile. Atika déjà bobolo. Wana bato bazo bana ba commentaire hein. Ba commentaire musu na komanda wa affichango atotanga ngo together na bino. Pour moi ça linga pasi na bi oh mais muto wa manike ayeba ni manike na internet. Manike de John. Ba manike na biso toza na Afrique du Sud wana na zongi na Congo te to bando yokela bango na musika. Manike de John. Yo nani? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a comme un boule? Alors, tambour na nzela, oui, eza mabete, ko tambour na nzela, ko tambour la makolo, eza mabete. Mais jour wana, au fait, moi la vidéo musu na luka musu na otche la vidéo mais botano o ezo circuler wana. Na moto na lipapa azozwa. Sko tellement ayeba ni mingi, bato ba o filmer wana, peut-être ayebi bango ti. Soko sa moto yebani, yango mona ba star, balinga otambo n'importe où ti. Star sera le bien tambo le batambo na mutuka za caché. Surtout na bakino wana. Po ba ko filmer na loyenge. Na kalezala kata star otambo la ba bloquer ba réseaux sociaux ezaka vraiment trop te. Lelo zo tambo la donc yozo bimaka wana ba ko filmer 1 minute après 1 minute 30 secondes eza déjà na ba réseaux sociaux comme circuler. Monde évolué. Alors, manike to mona ke era uti poto to akendaki poto pona Kofi qui ça Cindy Leker tu vois que il y a Kofi Olomide à l'écart déjà une émission pour nous dire que il y a Kofi Olomide et Simbaraté il y a Kofi Olomide il y a pas match en tout cas à Lingakete pour akangisa qui atinda ki bato bakanga ngai en tout cas na ye te atinda ki bato bakanga yo po yo osalaki nini po bakango bakokango ka dans le vide te bako kango dans le vide o lalika na ndako boye o fandi na oka batini bat bakango non po o manquaki Cindy respect Cindy asa moi officiel a Kofi Olomide ne tina ki Kofi Olomide influence en moi sinae atindi bakanga parce que Cindy Kofi ayokela Cindy le cœur et ça marche comme ça ezaka mutu mo boye o finga ngai ay mobile nanga na ebiki mobile nanga asa makambo te na bité chérie ko permettre te mutu mankinga respect faut ça la boue Kofi ko to ça. Et tout le monde qui a kendaki poto, erazwa ki visa, ngana bino to moni la façon dont Manike zaki epi. She was so excited. To moni Manike leli même. Manike leli. Fali. Manike ki poto. Vie hein. Yo mo so ba réclamation. Si tu as de réclamation. So oza ba biloko be otika no bobolo o mona ba mona so sa o mona nka bo noir et blanc to moni Manike leli fali ameminga poto fali efanjo efa to moni ba émission salami Manike na ya Manike te Manike a piqué poto Manike poto je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé bouf directement aéroport en Chili Manike azongi après Manike kozonga Congo. Est-ce que Manike
ndenge azalaki na bavitesse na bémission na osa est ce que aza kaka ndenge azalaki liboso non asa bongo te et pourtant maman wana aza na art de parler malgré bafinga na ye malgré afingaka bato malgré kolobaloba na ye everything wana Maniké elle a l'art de parler parce que koloba nde tolobaka boye c'est de l'art hein? Kofanda devant caméra boye ozoloba par jour osata 3 émissions 2 émissions pendant 1 heure du temps olobaka yo moko c'est de l'art c'est de l'énergie koloba boye sa facilité ba misusu kutu akokana ata koloba pendant 20 minutes akoka ata koloba neka normal bato mosusu bakoka koloba trop te mais biso tolobaka bon parce que eza mosala na biso na koloba boye nakobanda koloba boye petite journée mobimba so na bina lemba na meli mai na zwi so énergie na koloba kaka Maniké aza art de parler mais art wana ya koloba asangisi yango na buzoba trop parce que lobela Maniké wana Maniké soka lobi bon na pesa na vertige hein omoni Maniké so babi bazoye porte parole ata ya parti politique moko Maniké aza na art de parler ako convaincre bato ko imaginer te Maniké aza na art wana e dépendre ke na ngai pona koloba Maniké azoloba oza séduit ne lobeli na ye parce que ça bato mosusu soki aloba ni nonsense mais ça bato mosusu ata ozo comprendre kambo aloba te mais koloba na ye e séduire yo ozala eza moto mosusu oki ka 1 seconde mama oleki mais eza moto mosusu oki 1 seconde mais tika na yoka 1 minute tika na koma 2 minutes surtout komi na 10 minutes po nini koloba na ye e séduire yo po oloba bien siko belobeli ya Maniké wana soki alobi ke non ebo bato nyonso bapoliticien oyo tomona baporte parole ya parti politique oyo eloko nde baloba ezaka l'art de parler aoloba bien aodéfendre eloko na ye tomonaki yango epa Maniké défenda Fally Ipupa wana tokoboya yango te parce que so olobi ke non Maniké asala nini na f victime te ya bozami te ya mabe te ko tozami te mabe te elle a fait ça a défenda Fally na ndenge ya moke te ye moko alobi pendant 8 ans il fallait afuti azongisi poto ake poto pardon sorry siko mpona nga nde bato baloba te Maniké aza mokolo bongo na poto okesa il fallait akende poto nomoni ya mamusuka na musika il fallait akende poto afane na poto wana bana Maniké bwaka no nguna na poto changer na idéologie komo bengisa bana moko bémission bosala na kin bémission ba live bato bazotil de l'autre kende poto s'installer aux occasions que poto kima na yo kosala eloko moko te fallait obomo te mais tomoni Maniké azongi kin to limiter vi na ye te mais ndenge bato bakoma filmer na nzela boye na lipapa azotambola likolo ya moto aotambola nzela moto aolobaloba na nzela c'est humiliant eloba yango ata boketu quelle humiliance quelle humiliance boketu eloba quelle humiliance ça fait mal. Ça fait très mal. Nathalie Boye, dit Nzamba Sunga Kaka. Que Dieu puisse nous aider. Nzamba pese makasi. Parce que dans la témoignage émission mon dans qui film abisinga en fait abisinga te andolo bana émission alobi omoni ba artiste ba bazala kana ba bazala pembeni ya ba star ba bazala tout près na ba star wana ba star ba utilisera bango makasi oyeba te onga wana mutu nanga star wana vie nanga apesa nga bambo pa matika na bi wata pama papa mama na sangisike komi pama okoyeba ndenge nini soki etoile Maniké basalela ngo deja oyeba ndeni
Po ba logo ba manike wana aza mutu mona étoile makasi ba logo ba manike wana donc on m'a que non asa maman moko boye asa unique à son genre ba maman ba âge le wana o mona ba musu ba ko lemba déjà ba mi komisi mukolo mais ça soki na 5 ans quelque mais tala kaka aolinga toujours kozala alinga toujours koloba donc asa mutu moko azaka ne akola déjà une étoile talaka na ba âge maniki akala wana azaka déjà close na Koffi Olomide close na ba musicien belé donc azaka mutu moko ya mila yango siko mutu boy so bateke non petit oiseau ya makasi so briller ça une étoile donc badodi yesko oyeba te pona ye aomona makambo ka normal bo or badodi ye maniki falo tika no na poto mais soki pe visa ngo poto yoki ke ba désactiver visa soki ke visa ngo ba désactiver te ya zonga no poto zonga no poto siko ba nani wana bazosala na po ba emilaka maniki ba nani wana bazofilme peut-être ka bato oyo o mwa ba golwa oyeba ndeni aya za muto munoko aza to succès na munoko ne wana ya munoko alakisi biso ni au mona pe boye ba warrior tellement alongone pa ba warrior ba biteze la kasi to to filmer yo au moni siko ya un monde polémique faut lire otonda soki yo finga ka bato make sure que vie no est parfaite nyo se pas no ezala bien wana mbongo fanda kana ndako bien ba no baza bien famille na yo eza bien everything eza bien pour ça oza na monde kofinga oza na monde kofinga et que zo continuer ka kofinga bato kana ba nonsense yebela attends avant boya kokutanga par terre étalé donc c'est ça tout le monde qui m'a dit que era longwe pas fali abiki no yesu na est victime te et buena po fali abaki que non muto za frère ko sale loko ya lingi tout le monde a changé malement position oh mikolo chemin de la gloire héritier pe wana lobi nazana pour ça muto lobelanga te porte parole nangai akoki ça la passe hein donc la que manike ko lobelanga te tu perds ton temps a comme pas Fabregas Fabregas pe apparemment place en haut sous tout le monde a peu position te pour na nini azaki na position te donc comme il ka ko le kan mission ko défendre kaka ko saka banalise ya mona ntuka banalise ya makambo donc asa ce qu'on a position te mais ce que tika la kana F victime wana po ba pesi déjà visa c'est sûr ba considérer sous ba considérer déjà ba tika nenga na F victime wana pour na âge oyo okende boy na F victime quand même ba pesi respect ba pesi 4 ans 5 ans visa mais pourquoi kolongwa ata okikuna bazo finga yo ata bazo laliso na mabele visa 4 ans pour la minute soki vision est active on a poso kendo beta tourna poto oh kendo beta parce que ça crédible fali pour pas déjà ça crédible o kende na on a poto beti tout so pour lui okima ta après 4 ans okima na poto fandi na mais pourquoi ko luka directement manika qui pressé ya koya koloba on a longé pa nini kuna te fali asala boy na boy akoma njoko critique fali ya on a vu liboko o epesio o esungyo na tanga place liboko na kokata ngote fali lelo toko lo bakeno ça orgueilleux pour fali c'est sa façon de parler franchement comme moi je trouve ngana trouve ngo orgueilleux sa façon de parler mais j'ai compris que ezan ndenge ne asala ngote pour comme fali non ezan ndenge mesana ata depuis quartier la tena mona ba vidéo ya kala na mona ba vidéo ne ya kala fali ba oyeba me abude azoyemba fali po tout le monde ba vidéo ya kala belé sorry donc c'est sa façon aza mutu mo la obude le quoi aza mutu mo linga aza mutu mo aza open makasi le quoi ba seleo bango bazala le quoi ba kofi fali aza bon c'est sa façon d'être aza mutu mo balinga asa trop open pour ba vitara buzo ba trop mais aza boy nde ba fali aza bon wana selon étude nanga mais grâce à ça que après ça va visa wana oui c'est pas facile hein
La facilité. 74 visa. Et sa facilité, c'est belé. Na bon wa ya poche abimisa pesi. Et ça hésité. Mais si on a une opportunité à bongo, ata ba biso kuna bolongwa kuna ba fingi bino ba sitoche. Ya zala wana visa OK qui maintenant na poto avant répondre dans les réseaux sociaux. Qui maintenant na poto partir à poto no boxing na pour comment attaquer Fali. Alors, merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. Bino batbolinga ngai, bon s'abonner massivement à la chaîne Nabino. Bibiche Mbombo officiel. Je vous aime bien. Bisous. À la prochaine. Bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.